fungola na fungola ka buti na lushibo na ko mona moninga bango sani ola ngai na nzoto tema kitu mesana kine mingi oui tango akanga na lushi bon na nini tuona na mona ki autrement su ya musala musali banda wana bidike to koma vraiment ko bimana ye mais moi la moisi tout mon moisi kaka il faut nini pour kaka na manifester kaka donc au sentiment il y a mobali wana pana ye mais on a manifesté ngo pe azaki ko boya pété ça la paix normal moi ça libana na ko mona été c'est na monika surtout que ndeko moko ya moisi ya famille nanga surtout ka tutinga kaka boye senti que sentiment ata moi si on a vivre na ye ali tuko sentir yete et comme kaka nini et pas ya bande kunanga ya basi lorsque des personnes s'accoupler il y a un transfert il y a esprit dans le bien ou dans le mal si dès les premiers jours où il y a bimaka nande konaye ils ont un transfert des esprits où est salima na binaye avant posséder un esprit moko et dirigeant même entendement naye yango moni azal comment adaki na incapacité ya kolinga mwasi libanda moni moto ya bimane dès les premiers jours si ana makamotana nzoto naye akomisa nzoto naye au hôtel à chaque fois où yo bima na ba tekolo ko eza lié na famille si ba ozaka bloqué parce que ba na ba loi établi ba na ba lien na bango ya famille. Allô Masasi. Ya Masasi. Boni mama kuna na homme de veillard misunga. Naza déjà na misunga homme de veillard. Au moni tant maman a piqué crise. Alors là qui bien té. Tant bazo sengo mbongo, yo tindi mbongo, bango balé ba songe ba kati ba songe ba memel ba dispensaire a mike. Et là sunde ngona te maman. Mena poto na kishasa la même chose. Et loko zo sepeli sanga. Banda mama koma na misunga homme de veillard. Ko tali mama. Oh mama zongi lokola bébé, bazo zo soya mama. Oh, mais les so moni mama zongi génite. Mama zolia 3 fois. Tongo midi poko. Deko nanga elo musu sepeli singai. Misunga homme de veillard. Webi ke bana courant zo kata na te. So ça ka manœuvre pano ya li temps. Bana lumière 24 heures sur 24 heures. Et puis connexion internet et vanda. Et puis soki mama ayoki mal à l'aise ou bien mutu pasi nzoto déranger. Kaka na mutu na place à la liwana a fini bouton rouge. Docteur Mbango azana kati c'est pourquoi homme de veillard misunga ezana kati clinique misunga. De so futi mbango nozo regretter te. Ah ouais, tu bien na wezali. Ba minganga bazo sala mama contrôle chaque semaine. Mais azala kuna Abela te bazo sala examen. En tout cas, ya Masasi emoneli penanga na pemi. Bana mama comme na homme de veillard misunga. Emoneli na misute. Emonani bambongo na zofinda ya pampa bana. C'est fini tout ça. Moko liango lisusu te. Homme de veillard misunga. Ngana bango rendez-vous quand la fin du mois. Na pemi. Non, si kaya fanda kuna lia tranquille. Apema, ba médecin 24 heures sur 24 heures. A continuer kuna ngana no pesa ka mbongo na fin du mois. Yebisa bango na changer comme on a commis li petit misuna. Babe. Shalom peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse. Zamba Pambola de bonheur surtout, premièrement, nous sommes avec les canisiers, il y a pour soutenir le saut dans 1000 fois, 2000 fois l'année. Il y a des semblables sur le même pour la construction orphelinat. Et tu es là pour la discipline qui est orphelinat dans le saut, et c'est déjà ici, et tu comme dans la souka. Peut-être nous mettons dans le saut awa, et c'est comment on peut l'air, mais déjà bana, à ça pour là dans la bande. Et c'est pourquoi tu as dit que pour le Seigneur le merci. Et deuxième chose pour le Seigneur, pour soutenir le saut dans les ponches, tout en bête pour pas la balade. Vous avez conjugué, vous avez le côté. Tout le monde là-bas dans la citation, je crois qu'on vous ouvre là-bas parce qu'il y a une émotion dans l'image. Et citation, on est aussi dans le au monde de l'autre, tout le monde orphelinat, et comme monsieur Penza, la souka. Nous avons pas de l'air, de connaître surtout, pour que tu puisses aller sur porte, la porte,
na porte na chambre ya orphelinat na biso. Je crois bozomona image, bozomona salon, bozomona wc par rapport ya wc oyo bana bazalaki na liboso na lelo eza différent. Eza basanga te kopambola yo, kokozala te bana oyo babengaki teke bazala orphelin, bana babengaki teke bazala na vie bazala molelo. Yo nde ozali tata ya orphelin, yo nde ozali mama orphelin, et 1000 fois na 2000 fois na yo esalaki bana bazali eloko ya kolia te, et bana bazwa mbetu ya malamu, bazwa mpe basali ya malamu. Et bien aimé dans le Seigneur, nakomi na suka, elingi ana expliquer bolamu ndenge ezala biso toko kamama. Bolamu ndenge ezala biso eza babénéficie biso. Et soki bolamu eza te kopense na lola te. Et bolamu ozosala ndenge esengaki etalaki ntongo moko Nzambe akanisela mpe asalela bolamu. Donc ça bolamu. Shalom, bonsoir. Shalom, bonjour. Ça dépend de l'heure à laquelle Bokozwali Bakumalamu Yakolanda, cette émission qui bénit les familles, qui bénit tout le monde. Au Baza, toujours branché dans notre émission Derrière le masque. Une émission qui a un but, Yako, pèse encore espoir, n'a pas de problème, j'aimerais vous dire, ici, comme notre seul refuge, c'est Koyako Lukanzambe, Koyako se confier et pas Basel Nzambe. Le livre de 2 Chroniques, chapitre 20, le verset 20, la partie B nous dit: confiez-vous à l'Éternel, votre Dieu, vous serez affermis, mais à ses serviteurs, vous réussirez. C'est pour cela, émission Oyo, derrière le masque, et pour que mon tournion soit même une seconde, Luka s'est confié et Panzambe. C'est pour cela, nous sommes encore aujourd'hui bénis na faveur Nzamba Selbiso, na émission Yalelo derrière le masque. Là, je ne serai pas ingrat pour dire un grand merci na le Dieu de la Bible qui nous fait grâce du jour au jour. Yakopé Selbiso souffle de vie gratuitement à travers notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et je ne serai pas ingrat de dire un grand merci à Naba Euro dans l'ombre au Bazali, comme on noté, mais c'est l'équipe technique de notre très chère chaîne chrétienne, la chaîne qui vous ressemble, chez Bisso Télévision. Là, je dis un grand merci à notre papa, le cordon Eli, à notre DT Dinis Monsole, et puis derrière la caméra, notre très cher frère Louange Matembo, qui est le Dieu de la Bible. Dans un plateau, on va accompagner avec notre pasteur, le pasteur Jules, que je salue. Bonjour l'homme de Dieu. Bonjour pasteur. Que Dieu soit loué encore. Laissez-moi aussi saluer notre très cher papa, parmi Bisso, tu éviter le pourquoi. Pour qu'il édifie encore le peuple de Dieu. Oh, bonjour papa. Bonjour. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Hein? Merci. Pour nous conduire encore. Qu'on s'est présenté liboso ya peuple de Dieu belé bazo na biso émission oyo pour que bazala édifier, fortifier même na makambo oyo olingi o témoigner na o nzamba zo kana ko sala bolamu pa na yo pour que bon bazala édifier na nous. Mais j'aimerais avoir toi dans notre émission tous à la béni na prier à l'homme de Dieu, le pasteur Jules qui est parmi nous pour qu'il y ait des liens sur na maboko nzamba. Amen. Gloire à Dieu. Prions. Éternel Dieu, nous allons notre péché, merci. Merci pour le moment opportun, tous en la présence de ton éternel Dieu. Amen. Merci de tout puissant, Dieu de toutes choses. Te rendre grâce, parce que le but dans toutes choses, rendez grâce à l'éternel. Yes. Tu veux qu'on rende grâce, éternel Dieu, et Yamboto banda émission. Tika ti yo tomba mon nom, mon santo là. Éternel Dieu, tika ete mon santo Israël, émission oyo, tout ça là, on a maïla bon mototé. Parce que la maïla bon mototé, on a limité. Tolingi moli mon nom santunde et conduire biso enfin, oh non sukolika awa eza pour ta gloire, aux ensembles bomoy. Pesa biso sagesse, intelligence, enfin tout mema émission ololenge esengeli, enfin yo ozalokumu. De tout monde le bongo, trobi. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Je crois rapidement pour gagner le temps, je vais directement me directionner là où est notre papa. Oh batebel bazoni ngabayeba. Émission ils allaient na makambo, ba surprise kaka. Ni sus. Frère, on peut sus ni kamnini. Je m'irai dire na madesse bazoni na biso. Le témoignage a 2 buts. Le premier but, c'est pour fortifier au croire que situation on de quoi biminango ngaipé a te combien nga makas je peux aussi s'en sortir en ça ce qui n'a associé Nzambe. Le deuxième but majeur est ali pour que Satana oya kanga ki yo na kati ya envoûtement na kati ya bolokami ndenge livre ya Nombre chapitre 23 verset 23 nous dit l'enchantement ne peut rien contre Israël ni la divination contre Jacob.
au moment opportun, on n'a que l'œuvre de l'Éternel. Pour que ma kambo et kangyo wana, ndenge frère abiminango, yo pour bimanango, ya yesu rozangate, koko misama. Vraiment mon frère, tu es bien dans notre très chère émission Derrière le masque. Nini oyo, oye, nango liboso, ya peuple de Dieu. En tout cas, vraiment merci vraiment pour la parole. Si on a eu moi dans la case plateau, on a dit parce que ma campagne comme elle a dit mon asso autrement ça les a quittés. Oh mon Dieu. Mais c'est un gars qui faut ça ni na comme pour na faire témoigner pour nous appeler libre. Nous avons la cousine à maman. Cousine wana tumisana kana mingi souvent trop ndapo ndo kele pana bango yipe ndo ya pana biso so eko tumbeke temake tumisana ki mingi moye edike affection le kezaki makasi mingi comme makasi mingi eko ça arrive ça nini aye congé et pana biso comme aye congé pana biso temake tumisana ki mingi. Il y a se souvenir je me suis na bimaki na na zongi akatala ko tanaka tandako azaki sokola utama yiki ke ngana ye asantika mgongo na bai mbana mo pesa na dushi abilili bai tanga bilili na mo mais demain de message déjà trop na diga kete wa cousine bai ça quand même c'est bien normal toujours ye ufungula na fungula ka buti na bushi bo na ko mona moninga mo sani ni Oh là. ngai na nzoto kata bushi C'est qu'elle était nue dans un nu. msali tema kitu misana kine mingi Oui. tangu akangena na bushi bon na nini tuona na mona ki autrement su ya kusala Pensez peu monsieur sur ma bête pété. parce de misana kine mingi Vraiment. na senti déjà que moi il ko mo boye Oui. sali que ça na manifester mamoko pana yena nzoto na manifester pe kaka ndenge zala kaka kende ngalenga ki akokisiki pusa na ye esili musali banda wana bidike tokoma vraiment Kobimanaï. bimana ye Ne dis pas ça. Ta propre cousine. na kometi ya niveau kobundela na bitumba ata na moni busa moninga bofasa la mazu sugu yenga na moni boye combien niveau que oui na kamina mona gresi na mobali ne wana na bitumba vraiment anoti que la matante et comme ka décide c'est to fandi biboya et puis to ko sali bi kala ndenge za kaka mais et comme lenga lo koneti que moi loko mo bona katanzo to nanga ata ye azate so na monika ke mutu etelmi ka ke ndeko o yanga deki sasa sona fisa nini e madame Ndeko oyo yo ya famille. famille Oh. Ce que mon ndeko oyo ya famille. N'importe laquelle. Mais moi la moitié. mwana mwasi tu mwana mwasi kaka Il faut nini? faut kaka na manifester kaka Donc oyo sentiment il y a mobali mobali wana pana ye pesa na manifestant pe azaki koboya pété Oh ça la paix. normal Ça, normal ça. comme habitude mais namonaki oyo ali oyo namokende yango oyo ekomokende nga mabe Ça c'est quoi ça mon Dieu? nazali su na posa su ya basi tu ya libanda te De ta propre famille. kaka na famille na ngai mosali en tout cas Ça c'est. nakomofanda siko juste S'il vous plaît, papa Nanga, on lui dit parce que ok, touché comme oui, ça a pris combien de temps? Il y a des pires, si tu peux te réfléchir, des pires, sœur nous on a cousine, nous quand on a douche bongo, nous ça qui emporté, on comprend qui était et puis il y a besoin de la qui tel, allez, et contaminer payo parce que c'est un peu normal par rapport à des corps, il y a sens opposé. Papa Jules, dès que bakutani l'oublie et
bofungoli porte mon père, le diable peut profiter aussi. Sukoyo, c'était quand? Tu es comme le bas combien de temps? C'était 15 ans. 15 ans. Écoute, vraiment na kasi makile, comme l'habitude nanga. Mon Dieu. 15 ans vraiment il me l'a que matin. J'ose croire que tu peux peut-être faire les enfants avec tes soeurs. Moi ça libana na komo na été. Surtout na monika surtout que ndeko moko ya moi c'est famille nanga. Surtout que tout nga kaka boye, senti que sentiment mo. Peso que sentiment pour ça ni yengai. Ata mona monswana azata na tante que a enregistré. Yepe aroboyate. Aroboyate. Mais aroboyate, elle sait bien que tu es aussi son frère, son neveu, son cousin. Son frère surtout ayebi. Mais yepe ce que tant monika bon on dirait que ezaki tant azo tout tanga pe que ngane ka lemba na moko. Oh. Faut ça ni tout manifester mamoko. Oh mon Dieu. Oh ils allaient oh. Hein? Oh ils étaient la bêtise. Ça demande la délivrance. Ça il Vandaki. Oui, avancez. Na Vandaki. Nathalie. Na bisiko au juste. Makambo izo kombela ma oyo. Qu'est-ce que là na okina motini niveau nini? Pour ça basi monsieur Elban de Sila Ngaya. Na komaki déjà Kasuka. Pour ça basi Elban de Sila pour ça ka bande kuna ngai. Pour ça ka bande kuna ngai. Na Vandaki Nathalie na Nzambe. Sikoyo face au na zo kendele lango boye. Et que suke la ndenge nini. Ka pona bande kuna ngai. Jamais. Comme ça, c'est cause de ngai. Éviter. Faut n'écouter na basala nzambe. Nande ko expliquer bango. Pour bango nde nzambe ne apesi bango contrôle. Nzambe ne apesi bango inspiration. Oya ko yedaka bato o tamuso ko za na problème o boye. Aye a expliquer tamuso mo so ko zo. Ya mo ke na Vandaki na bité. Nakuta na basala nzambe. Parce que nini marche na vie na ngai. Et le mot je marche na vie na ngai. Sali. C'est ko bota na kuza tana bana 10. Mususu mina zone mata. Ba inane. Ba mususu na longola mo bazemi. Ata moi on na vivre na ye. Ali suko satirité et comme kaka nini ipaya bande kuna ngaya basi nous allons qui est toujours trop bloqué de mon équipe comme na suka pour degré ali na non kini lango wana ezali vraiment danger il y a danger makasi habité mais comme on a qui n'est pas en tout cas vraiment il est maman danger et tape pour tout qui n'est le que n'ango boy so na sika ngo na ko risquer te vina ma isa mon qui était on a kuta na basala nzambe ame ko s'orienter bango na ndaka mission au prophète Jésus bato ndenge bayaka ko prester ba idée na bango habité na be funa sane na le kaka. C'est sur le lever pour personnellement, la conférence au santa même une fois, il y a 2 ans, 3 ans par rapport à Ndenge, aux autres, ça la inceste bon, ma propre sœur na yo. Ni tatu mo santa que les kama o comme oh. Et arrive à quand tatu tu viens de sortir avec moi si mon robot tu as moi si ma bé mon kepe na musala pe tu simbi pété. Tatu ce que yo na ma propre sœur na yo. Oh écoute attends bien. Mais quand le fait, même sans, et tout à la bonne. Ni comme là déjà. Aujourd'hui, connaître que, ils ont par rapport à acte, il y a un azo piriger, boy. C'est Robi, ma propre soeur, dans mon retour, dans un monde que ici vraiment, nous sommes les bébés. Santé, moi, été. Ni déjà comme on a vu au monde, c'est rappelé dans mon roi culpabilité. Moussale, c'est ok. Makambo na mini surtout enda ko voler les sociétés atana bimi boy
na sata ko de momo bo e simba te ata na bina déranger ta mo simo bo ata so na pesi ka bolingo toujours kanisi na ngezo ngaka ba zina ngai na kindeta o na luka bu to kula bo ko na fiancé mo bo en tout cas vraiment ezo simba kaka ezo marché te so na luka makambo no surtout ata na ki musala ata na bi balinga cop mo bo so sa nka kilo makanisi surtout ezo ngaka toujours ko papa ba kuzina ngai famille na ngai yango na mona na vanda ki na talati balinga na okende ngo boye ko okende déjà mabe makasi pour makambo surtout ezo marché sauter na sala boye e simba te na kindeta o na kele kota musala na ko ta demande boye e simba te surtout makambo ya mwasi c'est OK. La sœur Oyo cousine na bozane la première fois Oyo akanga kona douche vie na ye comment en tout cas kasi tanto ye kaka longo ya kito kaboni nga na ye ya ki deke espione ça nini esika na kaka ngai azo vivre comment bozana ba information na ye ba bon na dit place position na sauter Dieu ye position na sauter bisa kengaka na limité siko c'est homme wana etika na kaka nga na nzoto que Dieu na mo sentir ngo maki na ko sentir ngo ndenge quand tu ne me sens attends na bimi boy na sala take yo mo mouvement mo boy o esake ezala pona vina nga e simba te on a gagné le kata musala et simba surtout nous tuma kama ya mwasi oyo muso ya libanda et simba te ça donc actuellement disons clair aux appels à fiancé parce que fiancé mo taliban et simba ni surtout mikolo na basuka a ozana cousine na yo moko boyo ça na boyo se satisfaire je peux dire on sentir nga kakate même na ba propre ndeko na yo moko ba cousine mais bango kutunde kusuza mu de kutina kutena bango nde zelo kana tike ngani na moni baboni de bolingo na bolingo na Dieu ça vraiment je crois bando bazola na biso ça touche je ne comprends pas si c'est les Sodomes dans cette famille les Gomorre je n'arrive pas à comprendre permets-moi pour le mot c'est tellement touchant papa Agile répétez ko ka frère ninga zolo baboye or que nga na bilo komoko permets-moi pour dire ça l'intimité il y a deux corps ils ont rappelé traverser il y a pas esprit tant deux corps besoin ça d'intimité parce que quand le frère est en train de faire ça facilement calmement à l'aise même je peux dire avec ma propre cousine invité qu'est-ce que l'homme de Dieu peut dire à notre frère malgré tout comme Kanzambe mais à comprendre d'abord tout ce que tu viens de faire ce qui va cause nango oh mon Dieu il faut aussi ma Nzambe mon frère je ne sais pas l'homme de Dieu ce qui je sais que beaucoup nous n'ont jamais accordé pour notre mais merci beaucoup pasteur bienvenue oh mon Dieu vous êtes serviteur papa oyebi comment baka otozwaka oyebi comment marambo oyo evoluaka omoni auto epengelo mo boza capital lorsque des personnes s'accoupler ça transfert il y a esprit dans le bien ou dans le mal si mais biso to ignorango de fois omoni ndeko oyo papa ya témoignage na ye papa ya situation oyo vivre sikoyo azamuto oyo lorsque dès les premiers jours où abimaka nandeko na ye ils ont ba transfert des esprits ou esalima na vie na ye azala posséder na esprit moko ezala ya makasi azala posséder na esprit moko oyo et dirigeant même bantondement na ye yango moni azala comment adaki na incapacité ya kolinga mwasi libanda si Pablo Congo et des fois il cause à la comédie mais comment nous dire mais il faut s'habituer comme ma vie non erreur cause à la écouter les lios peut-être dans ce cas on foutait les lots moko boy c'est fait que sali après on raisonner il ne sali ma bé au katia moi sili mais comment est-ce que loko eza erreur ou eza grave eza abomination qui be lo bango na quoi na Lévitique 18 que okoki ko découvrir nudité ya ndekono ya mwasi te peu importe ça na ya côté papa to maman quel inceste osali inceste moko grave ce que problème ezali que akoma habitué na yango ezaka suyete parce que mutali boso oyabima na ye ataki état d'âme ezaki normal te si mutali boso yabima na ye la fille wana
ou à liboso état d'âme qui normal te ceux qui a consulté passé na bango on comprend que la fille wana azana misala ya mabe so quand na misala mabe consciemment te zaka inconscient si ba posséder ka ya mon temps bimana ye le quoi transfert fa ke salima azo espion na atikila ye vina e mobimba so que ba sala nzambe te et marché te andubima kana bande konaye andubima kana bande konaye jusqu'à ce qu'on coupe mapena mwana ye. Oh mon Dieu. Pourquoi? Parce que makambo yo sala yeti na bunya na bitumba so kutinga na mwasi ko bitumba so na kutinga mobali bona bi ke des autres bakoma pena akomisa bango basi na ye officiel mais or baba ndeko na yo propre asa la cousine asa la soki na asa ndeko na ndeko papa na yo facilement au sentir que je suis avec une fille à mon ami oko koma na basensation na bandeko na yo une fois deux fois trois fois ndeko musali ah non bino uzali o nzambe atindi bino boyiki ndenge na expliquer bino yango na yempa na bino nde nakata je m'excuse papa excusez-moi apparemment c'est comme si il y a quelque chose na vie na ils ont marché te moi bisi biso ngote kasi nimso ke non à part mambo ucholoba obomba te papa je sais que tola tio masque pour ba découvrir c'est normal parce que mto découvrir yo azate donc awa il faut le ba nyonso parce que yo oloba confession au sala et permettre biso to ba ko se situer pour na sala de délivrance pour na ko na famille na yo ko so lato ko sa délivrance na famille na yo mobile parce que on mérite délivrance oui papa bienvenue oui dit mi lobela ka kitam su moko ya ba fi o abimela ba bala azape na noko ni bala mobile wana o vivre ni ndako oh ya moi si abima déjà dans des abima déjà dans des connais mobile o vivre ni ndako wana spirituellement d'abord la transmission ba esprit oh ils allaient transmettre par na yo de le premier jour bima na cousine yo tu vis avec ça on se transmettre à mon père on peut s'appeler bango yango ba on peut ba vivre yango donc esprit oza pana bango peut vivre na bango wana ba otika yango te ba obima na bandeko mibali na bango vi na bango wa vi o bo sala na bango ba obima pe kana bandeko na bango misusu pourquoi parce que yondo za au terme l'accès et c'est ça il faut que ça la délivrance ya famille mobile ya bandeko no o yobima na bango l'homme de Dieu que la présence de Dieu ne vous échappe pas il y avait une question oui il y a quelque chose oyo et dérange akayo makasi yo moko yebi yango très bien papa je m'excuse pourquoi na tuni question oyo naza révolté na vexé moko izawa soki na ko tanga yango et puis à répondre biso ça ne dérange pas l'homme de Dieu. Et Lévitique chapitre 18 verset 23 je lis au nom puissant de Jésus-Christ tu ne coucheras point avec une bête pour te souiller avec elle la femme ne s'approchera point d'une bête pour se prostituer papa moni moto ya bimane dès les premiers jours si ana makamotana nzoto naye akomisa nzoto naye au hôtel à chaque fois où yo bima na ba dekolo ko eza lié na famille si ba ozaka bloqué parce que ba na ba loi établi ba na ba lien na bango ya famille ndeko na hebioté des fois tu rappelles intervention parce que délivrance ezali toyé pour tout ça ba sala nzambe to sala musala ya nsibi ezane loko moko na nzoto na yo o ezo marché te o ebiango très bien ezani merci vraiment attendez avandi awa na question tuninga wana nous na sensé déjà que nzamba zakati na yo amen question tuninga oyo na kokwa kutu ko loba te na mona ku ndenge na ko loba te sale nina za awa nina bisa kibali ya kubali etelima te donc kimobali na ata na sisi comme na posa tina zota musa libanda simba te posa comme ekizala kanini kaka so na moni kaka ndiko na ngai nde usani kimobali na biso sani ni
eteli donc yoki mobali na yo etelema kasi oza ndeko na yo libanda etelema te. Derrière chaque acte, il y a toujours un esprit. Amen. Donc, esprit moko toujours la mine acte. Mais ce qui est important, papa Nangai, chose wana. Quand tu cherches la délivrance, qu'on a offert souffrir les hommes de Dieu, la grâce et la voyance. Je crois tu es exposé. Même quand vous aurez le temps de parler avec l'homme de Dieu, sois ouvert, sois clair. Dieu aime ça. Donc la clarté ne facilitera que le ciel puisse opérer des grandes choses. Je vous donne encore parole, Papa Jules, avant que... Merci beaucoup, Pasteur Nani. Bienvenue. Papa, na olobano lo moza capital. O papa bienvenue à lobby. Soki o luki biso parce que o tala biso. Moni o ko luka o ezali délivrance ya vie na yo. Mais biso de baxeli OK o zo ka délivrance ya vie na te mais o zo délivrance na famille na yo parce que surtout délivrer yo moko to sali mabepo esprit on eza pas na bino. On a wana to kokisi même combien nzambe te o lobi crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé toi et ta famille. C'est ça. Donc le kola yo landa ki biso oye to zala ouvert na biso. Pour cacher le côté. Pour que on vivre délivrance na yo, il faut yomoko ozala sincère. Yes. Na yomoko et puis na délivrance oyo lingozo. Amen. Omoni, je ne pense pas que ceux qui promet comme il y a contre le monde comme ça l'ensemble. Je ne pense pas. Mais le quoi promet et se manifester obité. Na la posape na za mobali ne ba mbali nyonso, fuka na luka basala nzambe. Si. Biso sko to sala ngote pona biso te sala parce que nous sommes des serviteurs de Dieu. To ça bato to bengami to ça musa parce que surtout to sango lo kwa biso na kati bo moto na biso pe to na makambo oyo to na ba biso pezali non silika non yo kadam su kanda no moni yango moni tango boya ka awa boyibisa biso nyonso po bo faciliter biso ya ko sala défense lo linge singeli ngana oyibisa boy ce qu'il faut ko intervenir na kanyo. Après émission to ko ba nyonso na télévision te papa bienvenue na lobiango to moment tant moko ya osula na yo après émission ya ko luka ko tona ba question to na yo. Il y a des choses au faut ibisa biso o lobité na émission. Yes. Olongola soit za bazemi nombre des emo olongola to yibité. Or il y a des choses au faut ibisa biso clairement et net aux net na biso. Donc papa bien nani pasteur, pour le problème n'est plus c'est ça, il faut soigner en police. C'est important à confesser, mais il faut qu'on ait plus en police parce qu'il y a des choses à cacher. Le fait que mon mot soit azul luka fongo la biso, tant aux autres est béni. Que Dieu nous soutienne, papa Nangai. C'est le temps de la délivrance qui va sonner. Quand on m'a dit que tu étais dans le noir, on ne peut pas nzambe. Parce que on a peut continuer pe makamango bongo. Mais j'aime le Seigneur Dieu. Tantôt, il me repère sali. Frappe n'est pas nous. Parce que j'aime cette parole. Le livre de Galates, chapitre 6, le verset 7 nous dit ceci. On ne se manque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura s'aimé, il moissonnera. Tu te sentais très bien quand tu couchais avec tes soeurs, tes cousines. Mais Dieu lui-même aussi t'a frappé car il y a pareil. Mais le Dieu de la Bible est là. Oh, qui me lit? Là, la colère, mais riche. À bonté. Dieu va jouer. Merci. C'était vraiment un grand réel plaisir pour nous. Il y a qu'au bénir Bino dans l'émission derrière le masque. Quand on est comme notre frère qui me le panzambe, ils appellent évangélisation mobimba ponayo, ou qui me le panzambe. Tu peux appeler à tous les numéros qui sont là, au causant contacter les hommes de Dieu, et puis Dieu ne manquera pas aussi de te délivrer, même de soutenir aussi même ta famille, parce que foi nayo et qu'on soit mande konayo. C'était vraiment ça, notre tranche. Il y a émission derrière le masque. Soyez sur Zongité, je crois Mbarasima Tokokutana. Laisse-moi dire un grand merci à notre équipe, toujours Bazasimawana. Le ciel ne manquera pas de vous bénir. La religion pure et sans tâche, c'est d'aider les orphelins. Laisse-moi te rappeler notre orphelinat. Bravo Jésus, Zawana Namatete, quartier Viaza. Ça la geste pour les orphelins. Dieu ne manquera pas de te bénir. Merci Papa Jules pour votre intervention. Merci beaucoup, Papa Nangai, merci aussi pour votre courage de venir chercher Dieu. Yes, qui la rationalité. Alors qui sont on appelle un jour devant mon frère. Ah, gloire à Dieu. Ah oui. Très bien.
C'est ça, le Ndenge, grand bandeko pardon. balandi ngai Oui. soki baza mpe baproblème wana bokimaka nzambe te Ah oui. abi nzambe nde azali maître makambo surtout. Ah oui. Que Dieu soit loué. Au Kimena Maboko Malamu, la grande équipe. Laissez-moi même aussi les saluer aussi à la grande équipe. On a bien la grande équipe sacerdotale. Bazar on a chez Bisso Télévision. Là, je salue Thomas Bikolo, l'apôtre Fabien Poi. Je salue le prophète Eric Kassongo. Je salue notre maman Wechi Boanga, la servante de Dieu. Je salue le pasteur Gilles qui est avec nous encore ici. Et notre maman prophétesse, maman héroïne Maombi. Que Dieu de la Bible vous bénisse. C'était devant vous votre humble serviteur, le pasteur bienvenu Mukobo. Que Dieu vous bénisse. Nalobia, bokanisaki tosila te, toye lisusu. Mama Clémence Kwamba Kabamba, toujours idéologie. Ayeli biso lisusu, Queen Clémence Talent, concours make-up et coiffure professionnel, deuxième édition Yambala Oyo, Ezaya Ofele, Nalobia, Ezaya Ofele. Poete casting na biso elingi ebanda deja pona komi komisa benga na ba numéro oyo na lombango plus 243 80 84 20 140 plus 181 75 66 46 76. Yaka kotante chance na yo na batala ozali na yango kotia makeup pe kokanga suki. Yambala oyo pona ba prix à gagner, tozali na voyage à l'étranger. Pe lisusu salon de coiffure complet ya yo moko. Nalobi ya yo moko kozanga te mi komisa na ba numéro oyo po ete eza nango gratuit ya Ofele. Nalobi ya Ofele. Ah mama Clémence Zambe apambola yo. Pona makambo tosalela bana ya RDC mobimba. Pona yango mama kamata bisu. Kamata lisusu.